Voilà, de partout au monde où vous nous suivez, nous vous remercions et nous vous signalons que vous êtes connectés sur www.congoyassika.net. Anto Sangwa nous assure la prise de vie et quant à moi, Tchekele Pete, je vous dis un grand merci de rester connectés sur www.congoyassika.net. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, Tokolobela par rapport, il y a l'Ikambwetali Kokanga Mofinuku ya cercueil pendant les deuils. Na Kinshasa, tout le monde a et ça la maka couramment. Kokwa kufi bakukoloko bakangi mufinu kwa cercueil. Est-ce que eza malamu to eza mabe to yokana bakinoa lolenge nini ba réagir na miko ya Congo ya sika? Bon, eza symbole o bakoko na biso batigela biso to kobosana yango te ya monto honora yango kapo to respecter symbole bakoko na biso. Bon, kozanga koyeba ezaka bango ba infirmier batu bayebaka soki eza malamu ou eza mabe. Potanga kala tango mutaza ko kufa boko bimse na ndako bochemba mona mbeto bake ko enterrer mais lelo bakoma ko boya po et amena ba maladie belé à partir de la respiration wana tokoko kozwa ba maladie belé na simaso yake. Alors lelo siko Robert Yabso lisolo te est-ce que yo mo pe bakande ngwane so kutana na nakutana nango po tango mama oya botinga kufaki bana nanga bakanga mufini kwa cercueil donc avant bagende ko enterrer mama obligatoire na pesa ba moi symbole on ba remettre mufinuko. Alors siko bandeko bana libanda peut-être ba pratique wana tenenge salamara nini okoloba ezali symbole na biso donc obligatoire futo landela on ka to bosana ngoti. Bonjour na bandeko nyonso ba olanda ngai. Bon nalandi question frère nanga poser nga main vraiment pona biso ndenge ezalaka keno biso ba kokololo tokangi cercueil ya koko na biso akufi dans le sens que non to c'est la mbongo ou bien ba pesa biso mbongo avant que to remettre mu finuko wana vraiment eza coutume to ya okutango mais eza vraiment malamuté dans le sens que non mu finuko tokangi eza ba finikela kingo déjà moto akufi alors quand on a ba formule ba kiso bati pona biso bato to ko respirer autotikali eza mabe pona ba organe ya nzoto. C'est pour cela que c'est là qui mingi kopé sabino message wana bonnet. Ndeti maramunini il y a effet ya maladie. Oui na mona yango dans le sens que non muta respirer formol les sali mabe. Oui. Oui ndeti ngape naza koko lolo ya ba koko bakufa. Tokanga pe mufinuka cercueil to zela pe mbongo ba pesa biso mbongo to kabole tant que no biso ba koko po ba leki ba ya ba gozo tika biso ba koko nem to kanga mufinuku to bombi en quelque part to zela ba pesa biso mbongo nde to kaboli mais à part ça vraiment c'est vraiment important mais bon vraiment montant fixe za la raté même si biso to rolo ba faut ba pesa biso $100 mais tellement moi mokyo e monani to zui kaka po na titre symbolique c'est ça. Oui. Ça va bien. Na mbitu na toujours na tango akala bazala kokanga nini na place ya kokanga cercueil neti bazo kokanga mufinuku lelo. Bon soki par exemple tous wana lelo ndenge salama nga d'abord na sepela kana no modèle to lelela ka bembe na kisasa te oya bato bazo ko manipuler bembe na bamboka mususu to yebiete ebembe ezali bazo respecter ango. Au que nous avons au Banogosaka, d'ailleurs, tu es bien. Dans la culture lélo, on a découvert que Bibembe fait sous comme un cas à morgue, balatsan cas à morgue, côté on a katana, fini qui nous finit quoi très bien. Batonos barotana, les amis la cercueil, ils allaient bien approprié au monde à kana kitana, tala bobozo tala, mais sans que beau fungula yango. Donc ils allaient exposer dans nos bateaux, au bazo les lawana. Tant mususu na ba maladie auto ebité soko ke na ba morgue otali ndenge to bombela ka bibembe awa na mboka kisasa ezali bisika auto ko pesa confiance te ya to manipuler bibembe ndenge wana po ba morgue na biso ezana no salité ezali ko exposer ba oyo baza ko manipuler bibembe wana na ba maladie mususu oyo ko ya ekoti pe na ba société na biso ekoti na ba mboka ekoti li bato yo bazo manipuler bimbe wana na ndenge moko oyo ta muso ekozala mabe po tozala ba germe microbe muso abengaka ba germe hospitalier ezalaka pasi pona ko soigner ngo zomona bato muso bazo kufa na buzoba ba éviter ndenge nini malazui maladie nzoka ndeta muso akena ko manipuler bimbe ezalaki na microbe moko boye evanda na hôpital ba mbule belé
ba soignant ou ba antibiotique non surtout dosana moi d'abord les a mal dosé et ezokoka ko boma microbe wana te parce que ezali ba gère hospitalier ba gère moko virulent eza makasi ezo il faut que ezo senga ba stratégie ezo senga ba lukana ko yeba yango eza ekoki kozala sensible la antibiotique ndenga donc eza na ba risque mingi na bato basala ka makama ndenga wana eza penda bien te en principe précaution ni esengeli tozo ngana kanise précaution pona ngai pona ko aider population bandeko na biso ba éviter makambo wana e bembelungwa kana morgue e kei na cimetière mbala moko biso tozo sala matanga na biso ebembe tosi tokundi ou bien tangu yango ezana na morgue biso tozo lela et puis eloko nini tolela balabi tokendaka kolelisa ba oyo bazana mako tokenda nde kolelisa ba oyo bakufeli maintenant tokendaka tokomi kolela ebembe les monsieur ekomaka moins compliqué ya mwana parce que tozolinga tomona ngo tosimba ngo tomalepe tolakisa bolingo nzokande soki tolingi tobikisa bato to éviter bato baza baproblème tozwaka kaka ebembe na morgue ekei mbala moko na cimetière bakotisa ngo na libulu wana tokoprotege bato nyonso tu omoi na ntango ya kala soki ebembe ezali bana bazala koya te soki oyebi culture ka ona kisasa kaka bana bazala koya te okomona mwasi aza na zima kopusa mele membete mais lelo tozo comprendre te mwana mokie bana mike bango ne bato bazobina batie musique bango ne bato bazobina bazokokanga baserke bana tozo comprendre te en principe biloko wana tokoya komona ngo lisusu te lokola monde essaie de développer il faut to comprendre que culture tokoki ezalaka dynamique biso ne bato tokoki kochange yango bizali lona il faut tolongola ngo na société soki mpona nga il faut ebembelongo aka na morgue mbala moko na cimetière ekozala bien makambo oyo bakoko bareklame wana bakoko baza na posa soki ya nini esalamaka na mwa élégance moko boye ole esalamaka ndenge ezosalama wana c'est trop sale vraiment ezali kolakisaka tozala na baculture ya kala eza wana primaire. Merci beaucoup. Voilà, fidèle internaute, vous venez là de suivre les réactions des Quinois par rapport à notre sujet du jour. Et notre sujet du jour s'intitulait quoi? Comment est-ce que Bandeko, Bayaya, Baleki, Pe, Bakokoloko, Bakangaka Mufinuku ya Koko na Bango Soki ya Kufi? Est-ce bien? Est-ce mauvais? Pourquoi Bouti Kolanda? Wana na micro ya Congo ya Sika.net réaction ya bakinois vraiment ndekonanga nengaka na lobaka en un clic na temps biso tozalaka pe lelo tozali yango wana tolingaki tomeka koyokisa bino ba réaction ya bakinois par rapport ya sujet du jour na biso ya lelo. Depuis Norvège, je pense à celui qu'on appelle Maurice Premier. Et je vous dis, restez toutefois connectés sur www.congoyasika.com. Je dis un grand merci à Anto Sangwa, lui qui nous assure la prise de vie. Et je dis un grand merci à vous tous. On se retrouve. Bye bye. À la prochaine.